Bonjour, bonsoir, Nabaïnyoso, Bolanda Biso et soyez la bienvenue na katia chaîne na Voice TV officiel. Merci Nabaïnyoso, nande bozo attend na bino ya kota la bilima na biso, tikete nzam na lola amona bino pe apambola bino. Voilà la famille, les autres na recette na biso o ezali ya pondu ya kokalinga. Donc pondu ya kokalinga elamba maka un peu différent na pondu ya ngwangula. Alors ngana bino tout découvrir comment to réaliser recette na biso. Voilà la famille pour na pondu na biso toza des boules na biso ya pondu essayer de décongeler et là la libanda to ça la aubergine mi balé to ça la poivron ya vert to ça la ail matungulu mi balé et puis ndembi to ça la pe poireau ya mukie kaka nde to monwana. Et puis tu as un assaisonnement na biso. Tu as mafuta na biso ya mbila. Et tu as na mungwa na biso. Voilà. Et puis kotoyo tu as na mbisi ya kokauka na biso ya mungusu. Voilà na lalisa ki on a mai. Et pour na obanda awa tu as na pondu na biso, tu tia yango na njungu, tu zo bakisa ko mai. To bakisa mai to ketchup pondu na biso et to ka pendant 1 heure de temps. Après wanande to ko laksa betap mususu. Voilà la famille a pondu na biso ezo continue na kotoka donc to nde to loba to chika ngwe to ka pendant 1 heure de temps. Voilà bande konde na lobaki mbisi na biso to lalisa ki on a mai pona nde tiboye na préféraka ko lalisa mbisi na mai pour elemba to ebi pe mungusu eza vraiment makasi donc na préfère kola ça on a mai pour elemba bien na préfère pena teke na tokisa pona na boaka mai. Donc voilà, on a toujours nettoyer poisson na biso ya mungusu. Mais okocha mbisi nyonso oyo sepela na ngo so sepelaka na njombo so sepela na mboto so sepelaka na ngolo donc bis o ya kokauka ya choix na yo okoki kosalela. Voilà. Après wana donc qui passer en na mai ya propre donc surtout si kolongola ngo po ba poso ya mungusu to bwaka. Voilà, to si après donc qui passer en na mai ya propre. Et voilà awa ba légumes na biso nyonso to lambela pondu yango yo donc inde konika ngo après na ozongela bino. Voilà la famille awa mafuta na biso ya mbila yango yo nde to loba to sala pondu ya kokalinga. Voilà to tia yango na ntungu boye otie na quantité oyo lingelaka mafuta na yo et puis c'est la quantité ya pondu na yo ozo lamba. Voilà. Totika mafuta na biso échauffé. Voilà la famille tozongi et mafuta na biso komi boye ba légumes na biso nyonso on a l'accès na présenter bino tonika ki yango yo na niki yango enika eza sec na chaki mai te pona onika mais okoki na ope kokata soki olingi. Voilà la famille nangina loba tango kalinga mafuta na yo kotika pona o réussir bien pondu na ebima na goût ya pondu ya mafuta nde to sala na pondu ma desouté kotika teke mafuta na o ekalinga makasi ekoma couleur nde ekende pembe te otika juste moi mukie échauffer moi mukie après ozui ba légumes na yo otio bandi ko kalinga pona ebima kaka goût ya pondu normal ebima na goût te ya ndenge ya mafuta oyo to lambela kaso to kalingi pona olamba pondu ma desu. Voilà. Awa siko elo to sala to continue na kobalula ba légumes na biso nde to moni ba légumes na biso emeli mafuta tikango wana surveiller kango balola ka yango omona ke ba légumes ebota mai nango yo zo continue ko balola o tikango mwa muki o baloli omona ke voilà awa to moni ba légumes na biso ebandi obota mai tozana toujours pona okalinga ngo ko balola ngo ti mai ya ba légumes na biso ekokauka. Voilà.
et soit temps mais faut zala pour nous surveiller pour ezikate. Voilà, tout continuer na okalinga ba légumes na biso. Voilà la famille ba légumes na biso yango yo to moni vraiment elembi par rapport ya ndenge ezaki liboso et puis to moni ke mafuta et mati moi et belé ya ko exagérer te mais et mati par rapport ndenge ezaki liboso. Et voilà pondu na biso nde na loba to tikango etoka pendant 1 heure du temps. Pondu na biso pe etoki donc to le kan étape mosusu. Voilà, pondu na biso yango yo to moni vraiment presque mai esili mais to sala mai wana te. Voilà, to récupérer juste pondu na biso. Mai petit kali muke mais to récupérer juste pondu na biso. Donc bilo na biso ba légumes na biso pe koma boye ezu après près 35 minutes pour na ko kalinga ngo boye. Donc après près 35 minutes jusqu'au pondu na biso et to ka 1 heure de temps toujours tia na kati ba légumes na biso. De na lobi pondu ya okalinga est un peu différent na pondu ya ngwangula. Voilà. Asko to banda ko balula ozaka wana pona ko balula ko surveiller moto na yo ozo balula donc to balula skoyo ba légumes na biso o to kalingaki esangana bien na pondu na biso. Voilà. Tozwa temps na biso ko balula ngo bien parce que il faut esangana nyonso, il faut kalingama ensemble. Donc eza tolobi eza pondu ya ko kalinga. Voilà, après tout mélanger pondu na biso na ba légumes na biso sangani très bien, tozui assaisonnement na biso. Toye kocha to bakisi mungwa ocha pe mungwa na onde na assaisonnement na onde ngolingela koyokela mungwa na biloko. To ko balola ngo bien pour comme pondu ya na mwa mai muke peut permettre mungwa et panzana bien na kati ya pondu avant mai nyonso ekauka. Donc pour to chebongo pour mungwa déjà na assaisonnement et panzana bien na kati ya pondu. To continuer na obalola. Après toujours bis na biso ya okauka, après avoir kocha munga na assaisonnement to baloli bien, to ko zwa bis na biso ya okauka, to chasko yo na pondu na biso. To chimbis na biso okauka to balola, ka ko balola. Kon étape to komi okitisi mwa moto so za ko sala moto makasi, okitisi mwa moto pour ezikate et permettre que biloko na continuer ko balola ngo biloko nyonso esangana bien, saveur nyonso biloko nyonso vraiment esangana bien et pour na minute pondu eza mobesu te, ba légumes peza mobesu te déjà pondu etokaki bien, ba légumes ekalingamaki sko eza juste que question à biloko nyonso esangana bien et puis ça saveur et comme vraiment eloko moko. Donc awa to komi kaka na étape oyo toujours contrôler moto na biso et puis ko balula pondu na biso parce que eza na maïté. Voilà. Toujours balula pour goût ya mbisa okauka ekota na kati ya pondu na biso. Voilà, et toujours continuer nde na lobaki na kitisa moto na nga na continuer toujours na ko balola ngo et kala mingi te bilo na biso ekokoma nango ready.
Voilà la famille, résultat ya pondu na biso ya okalinga yango yo eza simple et facile ya kosala. Vraiment olia ona nyonso. Soko lingaka kwanga olia ona kwanga, soko lingaka fufu olia ona fufu. Bato ya loso pe kitoko na loso, so lingaka pe makemba olia ona makemba. Voilà la famille, merci beaucoup na bino nyonso. Bokozwa occasion ya kotala vidéo oyo nzambe na lola apambola bino. Partagez, aimez, commentez et kozala vraiment malamu mingi. Alors bandeko pona lelo tosukiawa tokuta na mbala sima nzambe na lola apambola bino. Bye bye.